Oh, boya, boya, et les 29, et bientôt là, les 29 mars, c'est mois de la femme. Boya, 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 activité, les 29 mars, na showbiz. Na showbiz, balobi boya. Eza moya ba mama boya, bo telema. Balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ba mambumbo la mukaboya ko soutenir ba artiste na bino bolingaka. Boya nombre ba papa pe boya ko soutenir ba mama eza malamu mingi boya ko tala ballet national boya ko tala ba artiste na bino ndenge bazo bina na ballet ndenge bazo travailler na théâtre bozala de cité balobi activité zaka moko le 29 mars boya na showbiz boya bana mike ba jeune fille ba jeune garçon, ba papa, ba maman, en tout cas boya, pourquoi pas les artistes tous là pour soutenir bande kuna biso la main dans la main et ko za malamu mingi les 29 kalate boso ba billet économie en wana eza na $10 VIP eza na $30 boya na kati ya showbiz kuna mopepe ya kitoko malili ya kitoko molunge eza te okotoka teke ça soit nombre ya bato okozalaka toujours na fraîcheur moko ya kitoko boya bo soutenir activité oya le 29 mars eza malamu mingi omona ba star na bino bako défiler et puis bako assister na événement wana en tout cas ba photo ekozanga te tala kaka yo ba misusu revaka na TV okomona bango live kokanga ba photo tokosepela tokomela ekozanga malamu mingi nzambe alola apambola bino en tout cas 7e anniversaire, le 29 mars, tous à la showbiz. Mon bagné na soirée, mana somba qui déjà babillé. Bana lukunga limede ma tete, na bengi si bino boya ebele. Pas vrai tonton va chéri ebele. Ça pour la culture boya to fêter. Production, bella production. Production, bella production. Boya bella. Maman belle vie quand tu la patronne. Musale Salima, pas de distraction. Distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars. Jerry Cobetos sort bien le 13 mars. Jerry Cobetos, tout ça, on a déjà. Jerry Cobetos. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions. On a dit qu'il y a eu soit côté chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala. Boulot. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Soso
na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 senando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te